ebandi tobandi touti kobanda ndenge bomoni tolingi tokotana molongo mpona baza kose prepare batata bamama ndenge tozomona mpona likambo oyo coup d'envoi ya le 6 avril coup d'envoi ya le 6 avril ndenge tozomona tozali awa tozali na bakuku nyonso ezali aski tomoni paki cpk tomoni kunafriki tomoni bakuku nyonso batata bamama topartage kotesa matata ekende esika na Masolo Kimbangu TV rassemblement ya bana nyonso ya France mpe Europe bango basili kolia oyo ezali koannonce mokolo monene ya le 6 avril yango ezali place entre journée ya le 25 mars oyo ezalaki exhumé mikolo ezali koezali Maman journaliste monene. Merci maman, papa na ngato. Papa national. Papa na biso papa mawawa tomoni yo ya solo mokolo lelo lobi nini papa mpona journal lelo olobi nini mpona journal lelo papa journal lelo nazali content po makambo papa momaloko jangisa kosima aloba na ngai po naza kovivre na distance papa abomi ngai na vivre makambo oyo donc ebele eza koya eke papa na kosala ya kovivre yango tika tekosanga kumisama na yo merci papa mawawa tosengi bandeko balandi bana papa Simo Kimbangu toza kokoba kaka toza kokoba ndenge tozali komona biso moko na bilili tomoni kuna basurveillant baza deja liboso bango babandi ekolanda bango na bambuta tomoni kuna faki tomoni vraiment esengomi bolaike papa nanga papa olobi ni mpona mokolo lelo mpona mokolo mwa lelo ezali mokolo moko esengo
Oyo, je annoncé le 6 avril. Le 6 avril, Oyo Papa Simon Kimbangu. Oyo Molimo Centre. Yende sikoyo alakisaki ke mokili bapesaki yango epai na ye. Yango wana toza na stratégie ya kopatasango na ye. Yango wana na RDC balobaki bataki journée epayée. Attends que ezali conscience à l'homme noir en particulier, à l'homme en général. Et là, combat, il n'y a pas Simon Kimbangu. Pour combattre l'esprit satanique, pour ils ont devenir mon guide. Ok, merci. Merci, papa. Voilà. Nous allons continuer pour l'anda. L'organisation de ça, malembe, nekuza komona malembe. Alors papa, comment c'est l'obini? L'obini papa. Papa journaliste, caméraman.
tozali kokanisa coup d'envoi. Coup d'envoi. Il y a le 6 avril, journée férié, chômé, payé. Donc, ça début, tobandi. Na liboso kuna biso mo tozomona awa toza na mboka France. Donc, ndenge bolandi na bacommandeur ndenge yango elobi ete solo. Coup d'envoi ya journée ya le 6 avril. Journée ya le 6 avril, coup d'envoi na yango ezali lelo etombe mpe tozopete 40 ans. 40 ans. Il y a église Kimbangu na mboka ya France. Hollande biso moko. Hollande.
Tolaike, batata ba mama tolaike. Batata ba mama esengo ezali na mboka ya France. Esengo tomoni ye moko mama conseillère direct. Mama Mwilu Marie Yangenda aza na biso na molongo mpona mokolo ya lelo. Bandeko balanzi eza ya kolinda bandeko na ngai tolanda.
papa Masolo omoni awa olobi nini papa na biso? Ok.
papa, Kimotema papa. Papa, c'est mon ami dans mon collègue. Papa, faut qui ça? C'est mon ami, papa. On en dirait que on va le valider là. Non, mais c'est mon ami, comme le temps pour moi, pour la vie de Kimbangu. Ok, merci. nazalaki déjà papa on ne finit pas se faire. Bon, vraiment, on est là pour fêter 40e anniversaire à l'ensemble de la France. Donc les dames plaisir à vous annoncer que voilà quoi, gros modo. Ok, merci. eza koyinda oyo tomoni bamama tozomona bamama bango oyo na esengo nyonso tomoni mama nationale azali awa mama kodi olobi nini mama mpona kola lelo on continue, maman, merci. Maman Bijou, ça va maman, Lobini? Oh Lobini, maman. Dès que je
l'église Kimbangu, c'est maman. L'église Kimbangu. Nous sommes à Saint-Louis. Dans les quartiers, on est à Saint-Louis. Non, on a commencé ici. C'est pour cela qu'on défile les plateformes. Allez. Kende. Mama Ida, olobini mama. Ba mama ba mama, olobini ni. Lelo ezali mokolo monene. Tokende ka. Atako wana ezalaka pasi. On le vit bien, maman. Nous allons continuer. Oui, on continue là. Tous les soirs. Maman, le 27 avril, maman, pour profiter. Le 27 avril, et puis la première spirituelle de l'église humaniste. Donc c'est elle qui a fait que moi aujourd'hui, on une femme précieuse, une femme pieuse, tout ce qu'on fait vraiment. Et aujourd'hui, on prépare la célébration de la 65e anniversaire des femmes.
Sewisi. Karakufi. Nenda. Ela Masewisi. Oui, tomoni biso moko. Ah, na kati ya France. Le combat de papa Simon Kimbangu. Elonga ya bana Kimbangu. Elonga ya Okoso Moindo. Combat de papa Simon Kimbangu. La conscience de l'homme noir. Ah. Easy. Ok, merci.
tomoni mama na biso mama Sunda ba mama ya kala kuna pe tomoni poussette oh là là na bébé hein bébé Tokola la toko kanisa le 27 tozomona te na nsima kuna tomoni fliki bana biso mpe ya scout bango wana wana tomoni bafitiste na biso bango héritage
tuka bandeko tolamuka biso awa tolobi kombo ya papa Simon Kimbangu ekende liboso tolakisi yango na France mobima bato bauti Londres bauti Belgique partout biso nyonso na esika oyo tozali nde tozali komona biso tona na biso tomoni somoko baye bazali koleka bana papa Simon Kimbangu ye bana tata Kimbangu ye papa Simon Kimbangu ye
yo faut y aller au yaya. Maman Fifi, Masolo en direct le bini là. Oh, maman Marie, hein? Ah, maman Marie. Oui, papa. Oh, il y a mon Apaki. Ah, fondation. Ah, papa Christian. Ça va Christian, l'on va dans l'île, l'on va Christian. On peut aller là, l'on va papa te. Voilà. Voilà, c'est un plaisir. Merci. Ndo komi singa papa, monyo lobi nini papa? Eleza ni mukolo munene mama na mali bali. Eleza ni mukolo ko bali. Kota masasa kwanza donc photo fete ya mona kana ikata. Vraiment nanko. Ah, merci papa.
tout de suite.